On a exagéré te na zwara ya mingi te ya muke kaka parce que si on a eu problème neti dans on a uta robela awa tant na zwara paralysé na bela awa eza ba relation mingi on a zwa na nzela théâtre ne sunga kinga muso na zaki muto tamso na sala ki kombote to na sala musala ngona ndenga bien te mbebe batu basunginga te donc on se retrouvera muke na bateau pe batalanga misu ba yo kabelanga atalanga lelo te mais atalanga kala bike nos acteurs ba Yannick combattu makasi na période où nous travaillons na major parce que moni major aza producteur ya munene na mboka na biso oyo mutu so zali na posa a tourner et pas major si bateau va tourner misu bazo opportunité wana te bakomo luka sikoyo bal combattre nga na longwa place wana nazwa bitumba même ba pire nga misusu ba solisa pe vie que non ba banda pe ko koma musu pe pire mutu no boso wane bien mais ayena petit ne mo major petit nango pas comme danger yo yebi ke alias wana akoma tango yena mutu ko combattre nga donc na mona pe makambo wana et puis tant on a kenda na église abima wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais nous attendons la personne mon master mo sala na émission problème yani wenge na Yannick wenge yonde makam Team France Télévision ni makam salande makam bienvenue na bande union so bazola so partout dans le monde boza ebele bozola na Kin France Télévision et le ngona émission na bino contrôle na lobaki bien contrôle to bano ya mbela bino artiste comédien leader acteur ya mboka na biso Congo oyo basala ba mamwa minene o basala ba film ba comment ba histoire ya minene o basala ba succès bazo continuer toujours ça la succès émission contrôle eza wana po na kolakisa bino mamunyo so quoi lelo comme invité to yembeli bino moro ya ba légende ya moga na biso ya théâtre à ça là trop azo continuer toujours comme ça là je crois bozo découvrir naie bino nanga nzela moko elongo na Kin France Télévision voilà na pesi mbote na batu tout o balinga émission o balinga chaîne o eye moko les patrons Yannick Wenge na pesi ba mbote bonjour président Jos ouais bonjour ndekonanga président Jos biso to yebi quelques personnes ba yebi mais na bateau peut-être ba yebi première fois mon président Jos moi présentation ça la bien ouais en fait comme on a en fait prénom nanga Ali non Mampouya poste non Moulamba mais sur scène moi variation et ça moi changement à combo si on a joué jeune boye na garde à combo prénom nanga Ali mais si on a un accent ya bato bandundu précisément basuku na kendara na combo ya Papa Jos donc si on a sikoyo na accent ya baluba wana komaka tatu Chimbalanga voilà ba komona no betara na ila on fort ouais eza tatu Constantin Chimbalanga waba ba famille chijibi wa lelo fantari ya muntu mukolo bichebe mwana abunika yembe chiputa kafumuji ndani mulamba ndo ya mwakadi bantu bule butupu nitachi chombe cha mikuba waba mwamba nyinyu ya musanka nikaje bwa kayembe kafumuji kenga nikamba chimbule bule butupu waba kankolon konko kabachi bwa ni beyelombe waba kabasele mutachi waba kabeshile chalemba ndungu mwele munyo kabaka jibajaba voila matemanyo kwa chamo cha mita kumbiji wa chamo mashine ya mujimu voilà combo voilà président Ali en tout cas Karanin Turubaki to s'abonner to partager eza héroïne na ndenge ya kosakanate président Ali groupe ezo évoluer nini ouais groupe nazo bunda kaka parce que musala théâtre ezaka facilité kozwa bana belozo encadrer bango moi ba difficulté kotaka moi trop surtout ce bana moni groupe eza na baisse mikolona ebele bakimaka pour dire la vérité na minute na tikali na bactère muke misu basali banzela na bango misu balongwe bake ba groupe mususu donc nazo bunda kaka mais naza na film nanga nazo lexa déjà na télévision na préparé tournage mususu on a travaillé na ba o naza na bango ndambwana et puis na bengisi quelques invités na continuer musana nanga parce que so biotel la ba acteur et ça va passer on a ba yo mo leader faut zana no guerrier ce mo za guerrier au monde na lo acteur ba ko kende oui to regretter rapport bana on besana na bango ba longwe mais
yo mofo za soda obundi makambo ezongi nango donc nazobunda nanga et puis na ndenge pe ya libanda ya mboka moi ba film pe ba YouTube to sala sana biso ata ya mingi te mais moi ndambu to sala po to tekaka face. Mais comme si on a des défauts ya artistes congolais monsieur ba supporter kokinelo tina sugate so monika moi nini bomona kisa e molo na e lo on est un peu trop na mon théâtre. Bon na bano balongwe pa nanga o asali lo na moko ezaka petit nanga moko Zora yem dasali groupe na ye vous en bon terme nga nazaka bien ce na biso que zo petit nanga ni de Caris diso petit on a zo banda 4e primaire akoli na maboko nanga atangeti abime gradué nazana ye kaka acteur oyo nga penza na formé na la kisi pe ko scénario ba comment pe ko benga ye ba place musa ki comme scénario ezaki so moni Caris so moninga mais na webi so petit na longwe mouvement mais nga na ye toza toujours en monter mon côté même petit na Cédric Kikoso aoye bisayo ndenge Caris ya katina parler to solo la to sa ba cop makambo belé donc nga so longwe pa nga na yina raté na petit exemple msu pour mona ke na zara un peu différent na ba te belé leki nanga Jerry Matondo azaka na groupe nanga tango longwe la ke kota groupe ya Mike la Duchesse wana mutazo coordonner mouvement Tino Matuza petit a travaillé bazo bimisa été na écoute na Matuza moi na nga moi pas na bino kuna tailanga ye abi aloko pesinga kombo na ye turoyo nazo bimisa ye tuna seli muté fort malgré longwe pa nanga et puis muté mabo pe seli pe moi sina fina oui et puis tangu siko longwe pa Duchesse a sali groupe na ye pièce ya liboso sala na groupe na ye eza pièce nanga mais là na sepela na ye ayiba ngote aya osola nanga vieille histoire moto on a répété na sepela na on a retourné na groupe nanga nous avons longwe chez yo mais na ndima na pesa histoire wala pinga mo pe na jouer na 4 premier film à gérer toujours on a ba Ada ba Asim tout ça qui moi belé na tourner film et puis til le tozana ye en bon terme donc aza moko ya bano pe na betela to nga na yina nga mutu te acteur aza libre olongo na yo nga tika na to bunda nga kaka. Voilà, merci beaucoup. Là c'était président Ali Karanenga Otoloba et c'était que non ce que moi na longwe pa na yo et comme maman ya fina maman nini wale qui mutia mabe faut tout ça là toujours na exemple ya boye ba président nous surtout na exemple boye ça là bien mais président Ali au comment ba film belé surtout na bandonzi et belé. Est-ce que les lots vraiment bah retourne en haut si les lots vraiment aussi tout na ba mon ba retourne en haut. Bon ya muke on a exagéré te na zwara ya mingi te ya muke kaka parce que si on a eu problème net dans on a uta robela awa tant na zwara paralysé na bela awa eza ba relation mingi on a joué dans le théâtre ne sunga kinga monsieur nazaki moto tamso na sala ki kombote to na sala musala ngona ndenga bien te mbebe batu basunginga te donc on se retrouvera muke na bato pe batalanga misu ba yo kabelanga atalanga le yote mais atalanga kala bike nos acteurs batero bando se pelisa biso to ko bossa na hote moi likambo boye bache moi loboko malgré bango nyonso te même mingi bacha moi ndambo bacha pe loboko donc on se retrouver au moins na sens one. Merci beaucoup président José. Est-ce que on a ba quelques titres yanzonzing oyo koma oyo so petit titre nango directement tu vas comprendre maman oyo po joie yo po koma et belé attends moi 2 3 chose pièce nette quiti dans les amis du théâtre l'écriture nanga et puis idée nanga chose pièce nette toilette publique l'écriture nanga aussi pièce nette amitié idée nanga écriture nanga aussi pièce nette cousin mon écriture makoko écriture et bakata ba couleur écriture est-ce que ba charge mbongo écriture donc ça va charge en année so on est bota likuna de oui et botara likunya makasi nazali pe combattre makasi na période où nous travailler na major parce que moi ni major aza producteur ya munene na mboka na biso
oyo mutu nyonso azali na posa a tourner et pas major si bato ntango baluka batourne misu bazozwa opportunité wana te bakoma oluka sikoyo bacombattre nga nalongwa place wana nazwa bitumba même bapire nga misusu basolisa mpe vie ke non babanda mpe kokoma mosusu mpe pire mutu no boso wane bien mais aye na peti ne mobe major peti nango mpe akomaka danger yo oyebi ke ali aza wana akomaka ntango oye na mutu oye kokombattre nga donc namona mpe makambo wana mpe ntango nakendaka na église abima ntango avc ya mibale betanga nabima deux fois 3 fois 3 fois na oyo mibale nde ntango nange na bima bayebisanga ke babeti ngango na mosala nasalaka batangela na mutu te me nga mona tala par rapport à komba oyo nazalaki nango pa major ezalaka nzinga na biso wana ekoza mpe na mutu oyo asala nga eloko wana voilà. C'est triste, les gens m'ont pas si makasi. En tout cas, pour tout côté, le love m'a toujours. Na bossani muke. Et là, on a le bela ya combattre. Si les lois ils continuent. Si les lois. Moi, on a bêté les solos que nos groupes n'engagent na baisse. Pour moi, on a la vérité. Exactement que non. On peut ça, apparence, moi on dirait makambuté qui est bien. Groupe ils ont na baisse na minito. Na baisse, on a ils ont na leader mususu ya ba groupe. On peut monsieur balega pe pa nanga. Kuta na terre nanga moko bino na ba ali na bino basila déjà yake pa nanga na fula yo mais surtout kuta na mutongo to sola to sekaka alongwa na mususu lisusu o ngape na mega ko sunga po abima lelo na nzonzing ali ya pembongo akuta na petit nanga mo boye lisusu petit yo na ba ali no wana benganga lendi non mais mon groupe mo boke travail entre tanga na zana bes na oluka na mata uluko combattre nga liso donc na boulongo théâtre na ebatenga sur na sala batunini moi même na film belé pe na kota raté on va battu monsieur bayini na bango yo sala no pe rien mais muto yini yo kaka et le bayo monstre d'amour richesse monsieur de wango ya mutema mabe donc monsieur ba mutema mabe ya sika ya na sachet ya sika ba ça il ngote non ça il ngote a oluka mutu siko muto ngonde ngande mutu ba monela ba beta rara bord pa babundisanga mais na tchara nzambe liboso malgré ba combat c'est important nzambe azobombanga toujours mais nzambe pe na ebisaki merci pour zobombanga malgré ba combat mais est-ce que okangi age nange pusana te age pusana c'est que nzambe malgré ko bombanga pesanga pe makambu nazala pe bien naza na famille ma mère est sérieusement malade bato ba ebi histoire ba ebi ope na lobana ba émission ba ebi maman est sérieusement malade à part on a tout na engagement belé ba leki baza bana baza fo batang exaucer fois côté université a raté déjà ba nemi bala tangete faut tout ya kota au futa nda kwa bato courant mai bilo wana tout on a bien un groupe on a bien une chaîne au foot à l'art pour tourner sous au foot à caméraman et s'il y en a beaucoup de montage pour foot les sous lui batteur monsieur Mariana pour foot la car monsieur pas y a d'amete qui paye nous sonner ba mikumba et belé tondima yango tout ça là yango karapo eza musalo nga na linga mingi na sala théâtre par passion na linga kango makasi na oka bien temps na sala kango siko bilo wana tout oka siko mutu mo azo combattre yo ça fait très mal na bisa nzambe abalsana elongi côté nanga abalsana voilà nzamba bakse longi côté na ye balobi na pesi mbote mingi na le boss Olivier Kande grand coiffeur na kata Afrique d'ici. Si beaucoup to continue toujours balobi le boss Olivier Kande depuis na Afrique d'ici le boss Yone Makambo Yone Makambo babia kata pour ça juste tout ça toujours na yo balobi to ki ka par rapport à moteur mabe na monde de théâtre ya Congo. Chaque artiste, la plupart des artistes, ils ont mauvais souvenirs dans bango oyo sans que tout na bango tout le monde a déjà bambasu ba poison ba maladie tout le monde a déjà. Est-ce que présent juste par rapport à parmi les artistes bazana ba bloro wana mauvais souvenir nini oyo yo zango ba magano soki na ina monde théâtre te peut-être ba bloko pas bitumesanga na ngote mais peut-être ba bloko peut-être na zongote. Mauvais souvenir na yo zo bombi noté pour ça la théâtre ni na zuba bloro mais na auto lo bango tout à l'heure na bi que non ba ibisanga na église abima que non bato ba betanga biloko parce que nga boye binanga ko lobela mamango sumingité AVC 3 fois mbaso gorge une fois ba ibisanga ke erutika na musala o na sala
donc tout ça mosusu nazalaki mpe artiste etembele biloko wana ezwanga te to eza moko ya mauvais souvenir naza nango ya makasi mpenza yango wana ya mwa ebele me ya makasi mpenza yango wana. Merci beaucoup. Pardon. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer toujours. Président Jos, toi matanga théâtre à Congo, yana matanga artiste à Mounene, Autotika Biso, Delta Force. Na habité par rapport au monde à art, est-ce que Boye Banara Pena, na président Delta Force, na monde gars théâtre, tout moi relation à Bino Mbalé Zalaranene. Ouais, président Delta, nga benga na eba etongo, na eba ekuta fana bando sa théâtre. C'est au fani na Bumbu. On a qui va petit, via organiser ba tournoi à football, c'est où on a trouvé tabale. Organiser en Birmanie, on a sozi banda ganaketi tiki bunda, trouvé tabale on a. Yendazaki fondateur de l'association de football. On a travaillé na balé. Et puis à un moment ayo comme musicien banda betana grand frère nanga Désiré Ndoya hein il y a liboso ya famille bazaki orchestre mo na président Delta Force le terrain alors yemba danger alo bina pe danger pas un orchestre na bango ezaki na kombo ya la musique election la musique election et siège ezaki na Lukula Birmanie à Sosa l'escana na question découvrir président Delta Force comme vous de Delta Force c'est manga bien na kombo Djibril Kanta mais sobriquet na vanda benga mastane zaki aponga tant na tangi aponga mutu comprendre que non na bien tongo ndesika to ebani na vie ti na yo no via comment ça théâtre na groupe théâtral Mama Bonheur théâtre total bango pe na ba télévision ti ayo ça voyage dans sali voyage ndenga sur na kikota groupe oya salaki Mama Bonheur na banda théâtre na okara kombo no acteur na biso dikano waso na bete ke vie Djibril yende ba benga dikano ana voyage acteur na biso tout oh yo ozonga kin oh dikano nde vie Delta tout comme on travaille ensemble groupe eko kabwana ba chef na biso musu ba kekota groupe Kimba ya Papa Lobé tout tika na président Delta comme leader na biso na to groupe combo nouvelle formule ezaki na maboko ya président Bayonne père son âme pour sauter to travailler na eti yemo autant tous autres travailler yemo aussi ke kota groupe Kimba ya Papa Lobé biso to tikali ndesika so bakenda basali pièce ya doucement on a ce temps c'est doucement biso to va na parler to boule na ndeni to salela tina ndenge pièce ya ko sala combo Papa Lobé ti pe ya ko quitter groupe à sali groupe na ye Delta Force na kati ya groupe Delta Force ngape na koma yi ko tourner na bango comme invité et ça écoute bon nga na invité te mais petit na ye via benganga to tourner ndenge via kufi boy via kufa ki ezaki mardi lundi nga zaki na ye na tournage na ye ya groupe benga via muta coacher biso na tournage ye muta na scénario to travailler ti abisinga ba tableau no etikali au salango vendredi lobi mardi to travailler na batu mususu de lobi mardi on ba ki ko travailler ngape na ebi na ngate na uti bumbu likolo moto na mon acteur na Papa Fibo benginga o vie Delta daye neti na ko ya likolo moto moto to zaki ne lobi sinya maladie te nini te akufi vous na tournage ndena kembala mo epa na ye na ngiringira na mokoto gambela Khartoum na koma be na kuti batu nde ba expliquer nga non tant bando tourner moi le bac qui moi malaise atinde ba sombela e jina gâteau petit on que somba jina gâteau ou mele tango yeboye atianga na sac bien que mela ngona ndako il paraît dans comment il a parlé bien nazoka bien te madame na ya bengi abengi pasteur na bango pasteur est passé les prières et c'est les nango alors va se reposer mouké na chambre ko se reposer ande ko kufa nyoso ya ngona mais avant et comme étape on a vie déjà azaka na poison oui vieux bachela poison totalement même na émission via lela bonne émission bachela poison mais poison na basalisa qui est déjà étape pas poison et c'est le cas na yebité o yeko boma eza ba retour nango to ebomi eza makamususu na yebi na ngate po makamwaliwa tolinga ko pesa la ba explication mingi te po nzambe mo mutu ayebi
nzambe mutu aza na fongola bomoye pe fongola kufa ezaka nzambe peut-être que na tournage wana aliaki mpe kote aliaki te aliaki te oki te nde nalobi asuba atindaki gato na jus amimelelaki yango mpe te azongai nango ndako yango wana kaka aliaki te sikoyo na film yango ye ezalaki prévu atourne mercredi batableau na ye atourne te nayebi te tosola na bachef kadia mbuji baza wana totala se tokokontinue histoire wana mpo eza histoire via tiki fo tocontinue yango. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment triste. Ça m'a participé Mawa. To Kubungsa artiste monene yambo na biso président de l'État force. Aza leader total na ba palais. Donc en tout cas, c'est vraiment ça livre m'a participé mingi. Le bango web c'est la famille na bango bana bandeko. Non, la famille tu peux savoir message à condoléances. Tous a vraiment touché, tous a des cœurs na bango. Zala moto si okufe la po ye ba pasi moto akufe ya zoyoka. Pour biso ba père ba kufaka, ba leki ba kufa, ba ya ba kufa, passion na yoka ka de ona zo mona siko famille zoyoka. Bazala fort, nzambe mo bazala consolateur na bango. Nzambe muta pesaki yebe mutazui. Toluka to condamner nzambe te ba Dieu n'a jamais eu tort. Ce nzambe va permettre que vieux delta kufa yemo yebi pourquoi. Donc tout le bilan même famille bazara makasi et puis na bande ko nyoso yo to ça na bango musala moko c'est vrai que ma plateforme est belé moi mike zo sangisama na osenga esuka raté pona to pesi ba kundivier et c'est devient tiki moi si atiki bana hein ba président la plateforme ana to appel système ya ko raisonner Bato Oyo Moué Atiki. Il y a un moment président JP Massamba, sa fondation to Kanisa. Il y a pour nous Kanisa, Bato Bakufa, Pekosunga, ba famille na bango. Voilà, na Samson. Voilà, merci beaucoup. On appelle Simbote na maman Ariete Bosunga, maman Ariete Bosunga. Balobi aller en bière, là ta bien, là ta propre, là ta kitoko, osa partout, osa wapi. Balobi a kangi déjà qui na niveau sarnaté, aller en bière na magasin juste direction Maison Mungu avenue Inongo numéro 22. Voilà. Merci beaucoup Tozo Koba Kaka Tozo Koba, mais tout ce que moi tant mingi vraiment té présagos Tozara na matanga. Que non a bon souvenir na ye oyo yozaka na parce que beteli biso ndenge nini boye banaka ndenge nini tia komi ko sala théâtre ti yo rejoindre ye et tout ya longo est-ce que ba bon souvenir vraiment ya ye et pas na yo est-ce que t'as mis balé rozala bon un bon souvenir yozanga te parce que mutu azaka malamu na azabe na mabe na ye mutu nyoso surtout bina ki na ba bon souvenir. Bon, j'ai azaki mutumoko alinga e musala mingi parce que monsieur ba sala théâtre ba sala on ratika ba sala yebna na la saki alingi boulot na ye ezaki même c'est toujours répété vous mona que no soki le simbité en tout cas a préféré bo continuer à le loko ana tiro simbo au moins na souci ya mutu na ya musala kama na tala na bi avio benza alingi boulot na ye et puis aza moko ya bateau yo bapesanga pe coup de pouce pour na ke liboso pour nga kendaka ko banda théâtre sika na groupe na bango et chose à bateau ba formanga net ve ibara ve delta pe abanda ko contribuer muke na connaissance pe azaki nango par rapport à la période de bon souvenir yango on a bénéficié quand même d'encadrement na surtout. Merci beaucoup, Président Jos. Bon, merci. Tout ça, on a des questions. Donc, on a des questions toujours posées, Président Jos, comme ça. Président Jos, toujours continue toujours. Mais dans la question, on a des questions, on a posé Président Jos. Il y a des bossés ça par rapport à la génération Sika. Tout le monde est génération Sika. Il y a artiste belé oyo. Parce que ça la fierté puis il y a théâtre congolais. Moi, il y a un changement. Tout le monde a un marambo bili bosalaki. Bah changer moi couleur. Bon, d'abord théâtre les ana et le wasika est raté. Nous c'est tout ça là et ça là déjà. Parce que ce qui même na ba scénario. Les scénarios bandor ça makalana les arrêts le komoro. Pour comprendre il faut banane une définition un mot scénario. Pour un petit monsieur na ba loba ba scénario akala na lelo. Tant que scénario akala, scénario na nous ezane. Le scénario, c'est la description détaillée des différentes scènes d'une pièce de théâtre. Isa Caneva,
c'est-à-dire au commis film bandi tableau 1 maison qui gagne la moine na la line na route. Deuxième tableau maison Ali qui soyez pas Ali non quoi le beau-frère na yo sa rapport il y a moine kasi azotambola bien te ba décider au moins succession na Caneva. C'est ça le scénario est-ce que ndenge banda ko mama liboso na lelo et lo les changer de lo asika exacté. Sauf que côté tamsu ba manière de moi changement aux apports liboso za ki boyo kanezaki makasi entre biso ba acteur mais lelo boyo kanezo za la penza te moni comme mutu so abimi kaka et s'il a vu Congo Mombatia na mapeka donc yé kaka et combien moko boye tournage boyo kani 9h il y a 14h on est na sali comme ko boudé bateau kotiela na ba poison pour kala na théâtre na ebité je crois aux européens a peu raison pour kala penda pour les solo que nos artistes bois ko na poison mais à l'époque na biso combien bazu mama poison et belé combien bobo que les on ba maladie et belé donc monge mon père ma be kota génération oyo ma be kota moi trop et puis génération au bato balingi sous penza répétition te bato ba la trône zonzing surtout de YouTube baby mabo biso sala seria ba cassette seria ba CD et dans des mona les lotés YouTube to ko sangisa rara moi 10 personnes moi na mai to beta bo moto boire beti bobo yango ne ba terre ba ko bima se belé na lobité ke bango to ba bima ba bi musate na o ba bimi pele wana ya bien pe bazo ba bi boulot monsieur pe ba bimi ka na lo yenge de migara combo le fait il y a monana to asali pe combo mais artistiquement parlant tam soso azana epé azan nul hein azan nul bato balin sur répétition te comme migara to kutana na tournage ya li solon ezana ya ra to pesa nyo sur tournage or kalezalaka faut beau répéter non ce que groupe a monné les groupe salon o biso tout Hollanda avant de tourner bazo répéter bon biso ou to na simato répéter et le roi ne ça la défaut na ba te belé ba to ba ni répétition te yango zo mona ke muto retourner film mais pas ready maloba wa loba ki ba improvisation sala ki sur scène a essayer lancer na tournage nanga on est de muto zo sala souté à répéter avant na ndao to bande faut bazonga la répétition pour musala ngo ezala donc moi ba différence na moni pour nanga yango na. Merci beaucoup président juste c'est un exemple mon ngana loba bovana mona ndako omoni azokatela mukolo lingala alobi batuni habiti na kati lingala po artiste mo boye ya joueur mo rôle ben politesse vike na tala mo mingi na koma mo sona lobi na kati pe mutu lingala donc copier kaka ndenge tozomona ba artiste bele ba osala succès likolo katela batu ba mangala na ba théâtre mais batapoto pe bele ba o déclarer que non bala bazo beba likolo ba mangala wana ko jouer rôle en politesse et tout mo bon est-ce que rôle wala pe ba ça mo implique na bana tomba tala ba blog na ba rôle wana. Bon, nalingi kokota na non polémique té. Nalingi pe comment déjà kokota mobima po bato basara bilo wana bayebane. Oui bi pe bango même do vivo même bato batala biso bayebi na bango déjà. Alors nalingi kokota na polémique wana té et ozala bien bato yo oyebi basala mwana yamba bango na émission. Tout ce qu'on conseil on peut savoir on peut s'en boiter mutu nyoso atala na obenga non moi na mai mais quand on changer style ça déjà la moko na sala déjà mais na ba o wana ozo batu na sala moko ndelo yebiga ba o ngana ye ba ni même batu batala ba yebi batu olobela na sala mo déjà na salon déjà za na ndeko moko boye na tala théâtre na na mona eloko mo boya ezaki moi bien te na zela ki te que non na leka na émission na loba na benga ya moi mainde ni non bete le tour na rep ya non c'est peu là na ke pe répétition na j'ai sur pemeni na tala pièce mais côté bo point ni bo sala ki boyo fallait ça la boya tel yo to bien doyen il faut yaka ko oza na raison mutu quand même à comprendre nga ba erreur wana na mona ka ngo sauter ko lo balinga lo bete que ne pas na erreur ya la te ko nga be mutu msio ko ya na répétition nga a sala nga be ba remarque donc bande ko wana soki ko lo bana bango
On préfère dans ça, on a privé. Merci beaucoup. Voilà. Bien, vous tararabattement, on conseil na TV. Président, juste bon, mon temps va façon na. Mon temps taper ça peut moi conseil na TV. Msusu, abonné ba BTV na WhatsApp. Abonné ba boy yamé na WhatsApp. Après si moi conseil en direct na TV. Mais président, juste préféré après ça na privé. Mais à ça après na ba oyo y après ça déjà conseil que non ndeko ça la beauté. Voilà. Merci beaucoup. Président Jos Balobi, showbiz écoute makasi dans le monde du théâtre, écoute fort. Tout monde, showbiz écoute dans le monde du théâtre dans un niveau moro incroyable. N'habité président Jos au confirmé que showbiz est là déjà ou bien écoute n'habité. Bon, voilà ça très bien que la marambo ezalaka nango mais ezinde ampleur mais koyeba ke no mutu boye asala yango wana eza mwa pasi mais ndenge toyokaka na bandeko mosusu ebele bakoma ndenge wana mda yaya mais vendeur de dendo babi bajene ebele bango bapede mpona kotala bandeko mo bajouaka role akipedi na tv ebele bango bapede mpe bongo aoki mpe sentiment wana epa komipeda solo te mutu akokoma ngo te pona atalaki mutu mo wa jouer rôle wana parce que so tali mutu mo ba jouer moyibi na TV yeba faut comment moyibi non mazaka mutu na mutu musu pe abotami ndengwana parce que anoza ngama loba musu so abotami ndengwana normalement akore ko bima mwana mwasi mais esali ki azu sexe ya mibali omona ke caractère na enyo se ozalaka ya mwasi musu bazo komango na kimukolo abotami na bien mwana musu pe akoli trop na milieu ya bana basi moi mobali me ali ko tamba basi ko lamba bali yo to le mona ko kola na po mona pe elo wana etikali musu pe ba jean ndenge ya moto po moto musu zo senga ya komande ngwana oteki voilà ozima kam oteki zo siko ba ya yo pe baza pressé bon pressé te me oyo baza mo loko sombongo bango nde ba kenda ko sala makambo wana asali ndengwana azula azu succès so naibite pona nga na kondana ba acte wana eza penda bien te so oza mobali tikala mobali ko corriger nzambe te ki asali yo mobali yo ndo koma mwasi to asali yo mwasi yo ndo koma mobali voilà. Merci beaucoup. Namoni to comme on a souka présent to téléma comme ça to kabano et on est au téléma et ça lavement bien makashi. Dernier mot présent dernier mot na wezanini. Ouais. Et surtout Baliboso na Kin France Télévision. En tout cas, on a non merci. L'équipe pour Kin France Télévision, ndenge boyambinga l'émission. Les Baliboso, mais ils allaient soukate, so maramboza to bando so la kana biso. Vraiment merci mingi, merci penayo. Ndenge opeseng invitation. Merci pena les grands caméramens bimisa biso kitoko boye. Dr Julien. Tara ninga bimisa biso. Donc nzamba pambola ya, pambola pe boss. Yannick Wenge, voilà. Boss pe ya chaîne. Kokoma boss nani? Yannick Wenge. Yannick Wenge. Donc ta Wenge za nzete mo boye kuba biso tanga géographie géographie la nzete mo benga Wenge. Nzete mo le amoni pe Wenge musique salama minene. Force on a juste Yannick Wenge. Force à danger. Voilà, na pesi bino to merci. Vous avez tiré sur moi quelques minutes pour ma banque. Bon, nga mabanga zabe na mingi te na opesaka mote na mama Sidonie Mote Sidonie Mote na benga ke de wise woman mama na Keren mama na Saint-Tiche mama na Prodige auta rosa na Kin vraiment ma solo kitoko na pesi mote na vie na nga Adrisha motomètre beba zibeba wana vie na nga kati na pesi mote na ndeko na nga mususu les grands producteurs, il y a Festival Musique Éthique Kimbukusu né pour vaincre Motomoko bien. D'après ce mot, na Mafatu, Maman Moko Sololara, Kitoko, Maman Elisabeth da Silva, Motenayo, et puis na pesi motena Bactère Nyoso, il y a Cultura Théâtre. On a tika na bango, on veut bakena na pesi binora mote. Pour motema mabe na motote nzamba lingi motema mabe te toza la rara.
bien. Voilà, merci. Numéro nanga contact. Voilà. Voilà, moutnyo salingi ya benganga tam supo na ba remarque peut-être remarque par rapport ya ndenge na seli émission to par rapport à musala nanga. To pe o ali ko sunganga pour groupe na ba difficulté. O ali ko sunganga numéro nanga yango plus 243 89 60 68 633 plus 243 89 60 68 633. Mbote mona bosene suka. Venanga Jean-Claude Baba Mungita, président de la famille théâtrale du Congo. Baba Mungita. So président aussi ça là des annoncés nanga. Mais n'habite tika bana pla. Merci beaucoup Balobi Dorta Julien mundagi na sima caméra. Merci mingi la bane union so balanda biso. To betara moi c'était beau partager émission, partager beau s'abonner na chaîne na boze belé bane olanda biso to na suka ya émission na bino contrôle. To bagi bien contrôle les awana pour contrôler ba groupe nyonso ya théâtre pour contrôler ba émission nyonso na ninga osarnate quoi avec Yemoro Redi Wenge l'animateur de l'ex Motonanko na pesi mbote na Yannick Wenge les boss grand prêtre yo ebika ninga zalaka voilà totani malasima et osala moi bien tous les gars Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne de Mastanomoro, ça la émission trop bien. Yannick Wenge, Queen France Télévision, Salande Makam.